bas congolais à Brazzaville, arrêtez de vous acharner sur les Aïrois comme ça ou sur moi. Ma beni tozo lobawana. Au lieu tozala na bomoko to sangana. Poto koisa papa Caroline na bino wana na Kabila na Tshisekedi ba oyo bazotia avenir na biso ba jeune en danger. Papa wana il peut pas vous prendre en otage comme ça. Bino boyebi ba rwandais. Tango tozo loba poto yebi hein. Toza na leçon ko pesa bino te. On est en train de parler pour l'avenir na biso pour na mboka na biso na ya bino. Hein? Comment est-ce que vous pouvez encourager ce genre de bêtises comme ça? Bino vraiment, Boza vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous acharnez sur nous comme ça. Là, les Congolais de Brazzaville, ils font des choses en abomoko, to sangana, to quoi ça pilier, il y a sa sungue sous, oh, il y a fait des dictatures. Nakacha Congo Kinshasa na Brazzaville to kwa ici Kabila na Tshisekedi to bengani bango to loki batu oyo ba construire avenir na biso ba oyo ba jeune toza abandonné à notre propre sort. Brazzaville telema bengana sasuna. Les Congolais de Brazzaville, franchement, je ne vois pas où est le problème avec ma vidéo que je viens de faire pour vous, là, juste pour vous expliquer. Est-ce que bon mon a kota ba polémique na bino tant bofinga na ba kinoise? Mais arrêtez, oyebi ezo sopa bino ba commentaire na bino nazo mona complexe d'infériorité pa na bino jalousie oyo bo envie yaka ba congolais. Talaka qu'en fait, dernièrement j'avais même pensé à faire une vidéo. Makambo bana moi na président na bino salara soki Claudia Sassou bana na yoana ba dépenser ba 100 000 50 000 euros pour ba yemba bango na ba musicien na biso. Et pourtant chez vous là-bas vous avez des soucis à construire ata moi ba petit hôpital na kenda na Brazzaville na quartier moko soki nini bazata na ba toilette à Manzas. Ils pouvaient bien prendre cet argent à tongia ta ba toilette na ba quartier wana. Vous êtes décomplexés les Congolais de Brazzaville et loko nini ya mabe na sala ki na vidéo wana. Bon mona na ba polémique na bino. Bon na ba polémique na bino bo fungola misu bo bengana papa Caroline na bino oyo azo kembisa bino pasi loko malongeza kunati. Chers Congolais de Brazzaville, arrêtez hein. Moi j'ai pas de problème avec vous. D'ailleurs je suis même pas dans vos polémiques là au bosala na kikinoiserie wana. Est-ce que vous vous rendez compte vraiment mboka na bino wana ya Brazzaville wana mutu moko kandaza na mayele yenda ro konza yenda osa anyos. Avenir na bino bokanisa ko bande konanga tant tozoloba te po to soki to lakisa nini botika ba commentaire na bino zo sopa bino zo lakisa lisuke boza ba complexé vis-à-vis ya ba Congolais ya ba Brazza ya nini ya Zaïre boza na jalousie moko ezanga tina. Hein, arrêtez un peu, parce que bon, on a pas polémique, on est en train de parler pour l'avenir, on a jeune Brazzaville, où ils ont abandonné à votre propre sort. Sassou, il a fait plus de 40 ans aujourd'hui au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Un dictateur comme ça, oh, il a fait ici. Puis il y a un dictateur, il y a Congo Kinshasa. Kabila, tant a commis à pouvoir faire sa dictature. À qui comme on a Sassou. Tshisekedi, il a fait la même chose. Au lieu de sangana, tout élément, pour tout ce Congolais à Brazzaville. Bokanga mikaba na bino parce que moi na bino tina suka ngana bino na papa Caroline na bino soki bino bomona ki lokwa nzambe pa na nzambe te je n'ai rien à foutre ngana banga mutu te na banga Kabila te na banga Tshisekedi te na banga ka mutu moko tata Macron na banga keti na banga mutu te soki bino nde bozomona bato na bokolobela bango te ba nzambe na bino ngati. Moi je vis le souffle que j'ai là, c'est Dieu qui me donne, c'est Dieu qui me donne tout ce que j'ai et tout ce que je fais c'est grâce à Dieu. Donc ceux qui bino bomona ba président na bino ba politique lokwa banzambe ngati boyoki. Voilà, ngana papa Caroline na bino. Oh, il a vendu plus de 40 ans à pouvoir, ngana eti na suka. Donc je m'en fous de vos conneries, vos commentaires, vos insultes, je n'ai rien à foutre. Ngana eti na suka, na rotika te. Na koloba bolinga te. Je vais faire mes vidéos sur votre pays et sur votre président. Voilà. Bola mukande bo benga na ye. A cause de bino en otage te. Bo kanisa pour l'avenir à bana na bino, pour la vie na bino. Congolais Brazzaville, bino boyebinga te, bo tout da ba taliba ba koyebisa bino qui je suis. Ngana bino tina suka na otika te. Ngana bino na papa Caroline na bino. Papa na bino président na bino a sali plus de 40 ans, azana pouvoir avant na botama. Bo ke tout na ba taliba. Nga ko tout ce bo fingi ndeza lokwa bo matisinga mafuta sala nga bien. Na otika te ba Congolais Brazzaville ngana bino tina suka la ko sala la mikolo papa Caroline na bino ba vidéo midi tongo midi pokwa. Voilà. Et ça bongo.